Capage TV. Capage TV. Biso foto banga ndeye lolisa nde to banga ndeye to lingana nde biso na biso. Capage TV. Capage TV. Kolo na ye na ngai to mona kaete. Capage TV. Capage TV. Kokende pe ya mwana 3h du matin, maman est à Zolela. Ah, moi, je suis Capage TV. Capage TV. Kota douche pas chocolat. À quoi? Capage TV. Capage TV. Tu 17h, je vais tengama. Je vais tengama, ce que le bon moyen fonctionner zaté. Capage TV. Capage TV. Si on a dit mutu mingi, mutu ango fa kufa. Na lingi mutu mingi, mutu ango fa kufa. Parce qu'on a évité, si on a linga suba tuté, ou on a ça donc, on a évité qu'est-ce que Dieu a nzamba lingi ate yanga siko. Capage TV. Capage TV. Bato bakoki ko tia maboko pe lisusu. Et dans les cambouis, moi, on a encore qu'on n'est à Koufi. Capage TV. Capage TV. Moi, je suis Capage Télévision, mais voici encore une fois Liboso Nabino pour nous présenter un nouveau numéro sur Capage Télévision. Merci à tous nos abonnés. Ndeka Bobi qui est aux amateurs, à tout perdre, qui est artiste et comédien, maman Mindondo Solange, Oyatika qui biso depuis Mikoleleka, qui jusqu'à là, tous un programme Ténazal, na papa Nabiso Massasi, on a fait déjà Maloba. Bonjour papa. Bonjour. Mes condoléances à toute la famille artistique Yambo Canabiso. Merci. Ce que je peux relater biso ndenge maman abandai kobela parce que jusque là tous une version vraie té yo to ebi kozaki proche na un grand frère ndenge abandai kobela na tinda tiki biso. Je dis ce que j'ai entendu mais na vivre en côté mais na yoki kaka le lundi matin azalaki na pour ça que le monde a na libota pa papa zali bazaka na lemba wana pe na lotoye musikate na disaya zovanda a MC yana yabi repasser pour nangi lamba oyo na ina lata na kitala bana nga ça fait des jours na mona bangote elle était dans la joie ne sengo et kokota douche pas chocolat a quoi donc pas quoi ya abeti mutu na mire te a quoi ya likolo déranger avant dimbala moko abengi yana yaka ya aussi manto qui est hôpital na oki nzoto bien te nzoto bien te na nini susu bino ba théâtre ya non naka nzoto bien te nde yana ye aya simba mona muto atelemite abengi leki na bango mbale ki ngai mbale amoni pe moi te ba mimi mbala moko Solange zaki leader na libota na bango aki leader donc so ba bi leader ça dit que oh non en tout cas il faut participer moi na malade tout moi na déconner tout dans ce Solange qui était leader vraiment ya makambo de ba memi na malima ke l'hôpital ba bi non ba memi na église ba comme l'église ba le sambo salami ba memi na hôpital ba comme na hôpital ndenge ba tsaka tonga manœuvre ba mona ke non 17h mbange bando tengama bando tengama ce que le bon moyen fonctionner zaté à 17h30 docteur amoni moyen tatili bango na mama yemo ba comme na mama yemo kuna pendenge za kabalo ka mbombono ba cha oyo vili brequet luka marteau cha oyo luka ba luka monta pince do nyonso ba luka nyonso na manœuvre moyen likisaka ba tutame 19h takwena koma 19h à côté coma ba réanimer mais ndenge zala kaka donc 4h du matin moto akufi 4h akufi mais ngana bisango ba benga nga déjà na 21h pour me dire que Mindondo azana soins intensifs les ba bisinga bon ngana ba comme les appels na ndakute mais je ne crois pas mais na ya tongo
dès 5 heures nakendaki kuna ndaki kutaka Mindondo akufi. Voilà. On recevait qui sangwana ndenge nini parce que amuso kanisa ki ba G bande kokosa et tout et yoka ki ba peso sangwani ça ki onde. Ezalaki lokola G ndenge ba bisinga déjà que avant na soins intensifs ezalaki lokola G. C'est pourquoi je n'avais pas cru que Mindondo comment aza malade va bisangate ya bisangate na quoi tala. Bon, on va y aller peut-être pour aller musicien. Ngana gina Mindondo c'est-à-dire que et non moi go nekate Mindondo bo solo la na ye. Ato lobi na ye ko bana mutu te ngai fo na ye ba. Mindondo ko na tomboki na batu au tombokawa. Mais soki ngana e kaka na talega yo. Allah explique kana nuno. Il faut attiquer nano au kanana nous nous na pembe na bali ko expliquer ngama azole la ko expliquer nga c'est-à-dire que akoki bato ngo bana aboyi na ye mesonga na ko bana ye il faut ayoka o ngana lobi na ye c'est comme ça ndena gina Mindondo yo ngala proche nanga alors tant bazo benga ngana 5 heures pour me dire que Mindondo a kufi j'étais abattu vous allez deuxième coup n'a joué sous cette année à part qu'on fait la mois le 1er janvier Mindondo zo kitenga donc n'a joué que coup ya munene vous savez que quand je pleure je n'ai pas honte s'il faut pleurer nana la ngai parce que ça nous autres sont dans l'élité mais na bomba jusqu'au mais mouton ngana zala naya kufi moi je pleure donc ils ont ça la passe pour na comme on a que natika le seul absence ya Mindondo ils ont pesa na passe na éviter est-ce que dans so mutu so na travailler na ndenge wana mutu azayo gilanga ndenge wana mutu azayo banga ndenge wana est-ce que na kozwa lisusu nzambe nde ayebi mais na monike eza natika le seul pas ces amakasi natika le seul. Avant abandé kobela te azaki na mo ba malaise na nzoto te et donc alobaki le vendredi après répétition dans un groupe folklorique on va faire ba danse yé mo ka pesa ba danse on le vendredi ils ont travaillé na soir na avant midi on a ti kama kuna poko abi na yoki di boko moi passe douleur ça vient na di boko mais après le samedi azumela kikisi ali di boko comme na bien c'était comme ça comme na bien donc à Djukis Naye, normal. Le dimanche, c'est normal déjà, on salagité. Donc tout à coup, il beaucoup fonctionner sur avec ses côtés. Donc voilà, passe ni onga nazanango que c'est pas ma cameroun évité. Na siko la zone de malgré que son alingi mutu mingi mutongo fa kufa. Na lingi mutu mingi mutongo fa kufa parce qu'on a évité siko na linga suba tuté ou na ça donc d'éviter qu'est-ce que Dieu a dit à Siko. Donc voilà, passe dans un maintenant, tout le monde qui vidéo mo boé bozaki ensemble bimaki après moi ya maman Mindondo vidéo na bozaki na sengo bovandi bozo solo là et tout et les journées ezaki bosala ba mois passé ou ça des na même mois au maman tikebis d'abord tozaki na un jour il y a examen d'état au batiaki ba foufou. Si on a dit que tous les évidemment se retournent parfois en invité mais tous les années à tout moment de temps en temps tout ça n'a aucun pas d'ailleurs. Il a fait 3 jours avant Koufa je crois. Non pas 3 jours avant Koufa là tu as gagné jour à souk na lagi na ye parce que tant moi na camarade a eu des examens d'état na lagi na bango to vendre place moko baso masangati maman moi na ngabaki kena na mbongo te dans samedi lundi. Parce qu'on a menacé Mindondo, on a menacé Bimisa, camarade, non, il faut fêter Salama. On a menacé. On a menacé donc, je vais souka na Zaginaye, voilà. Donc, si on a dit que vidéo, on a mis 3 jours avant qu'on fasse. Non. On a été 3 jours avant qu'on fasse. Le samedi, on a eu un bon hour. Mais on a eu samedi, on a été. Donc, on a eu une banque, de Baïa, Bissiko, dans RTNC4. Voilà. Il y a 3 jours avant qu'on fasse. Et là, nous avons des Congolais qui ont un respect à mort, qui ont une maladie à Koufi. Donc, les cas par-ci par-là, alors que la personne n'est plus, ils ont caché peut-être ça y a na koki koloba c'est allé impolitesse
ils allaient impolitesse. L'impolitesse est bandakana base. Et bandakana base, yomo moutondeng botami. Ceux qui impolent bandaki na ba parents, moi je crois que on continue dans la banda. Mais moi nous avons bien éduqué, très bien éduqué. Avant on s'arrête na batu te amankaka batu. So mutu akufi abana koseka mutu wana to achola batu bazo lela. Donc base des allées éducation de base est dans la famille. Voilà ils allaient passer ma mais ce n'est pas bien. So mutu akufi akufi. Adongi pas nzambe. Nzambe alongoli amanaye parce que biso ndenge za kabozaka kama nyongo, to na nyongo. Nzambe a défi ce corps oyo azuna âme atie, azu esprit atie. Mais jour nzambe omona ke en tout cas na moni yepe alongona nwana na tsape mutu susu ayape wana. Mais akoja abotoli esprit na ye longo tango esprit longwe. Nzoto zoningana ana ame wesa elengi wesa pasi elongwe corps de kwei na corps de zongi na mabele. Ezali kama nyongo nzambe récupérer et là on a des solutions. Mais ce que ngana ko na nani pona seka mutu oya kufi dans nani. Faut respect ezalaka. Quand quelqu'un meurt, toi on a respect. Koloba biloba lo pamba te parce que ça montre l'idiotie d'une personne. Tout le n'importe quoi te dit kambo so oyebite. Il faut pas koloba biloko pamba somme ta kufi. Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. C'est la vie continue. Est-ce que makambo tu faut zala au four et au moulin, non zo be mabiso ba congolais yango wana. Être au four et au moulin. Au filmer yo. On a un micro, yo kaka. On monte, yo kaka. On diffuser na internet, yo kaka. Parce que comme on a balabala. Matin avion, tant que un avion, parce que nous sommes là, tant que un avion qui est à l'aéroport, allez, tu as service bio, passeport, ni mettre ma cacher les cartes. Non. Il n'y a que Dieu qui peut être comme ça, mais pas nous autres. Respect, Fouezala. Dans le groupe Salon, vous s'organiser pour que tout ça, des problèmes dans la famille, tout personnellement, pour que vous en aide. Dans le groupe Salon, vous avez un cordon, ils allaient élomber. Ils allaient élomber. Quelqu'un les lots, ils ont participation, il y a un carton, il y a un carton, on a compte à Salon. Arouya Nango, on a chargé à relations publiques, na groupe Salongo, et on a fait régie, na groupe Salongo, et le maza cordon na biso, na groupe Salongo. Mindondo a tiki biso, a dalake scriptage, donc a dalake pour ça la mise en scène paix na groupe Salongo. Donc c'est ça, organisation nango ezali à part, parce que Mindondo abotami na famille ngolo mingi babotiye. Mais ce que la famille artistique oyo et perdre moana, oyo botaki moana et perdre moana, c'est les groupes Salongo. Voilà. Alors, la mutualité ya pembeni pe zali, ba magablo pe ali ya pembeni pe oyo pe tokole la Mindondo, ya Nzonding, donc tokole la Mindondo ensemble. Mais yeba ke au moins muto yo, a utabo au moins base ya mutu faut yeba. Si on veut reconnaître base ya mutu, ça n'est pas sa faute. Faut la reconnaissance. So, nani yeba ki Mindondo. À part groupe Salon, nani yeba Mindondo. Mutu te. Donc c'est le groupe Salon qui cartonne. Mais il y a des gens au baroté, bon, il faut national. Oh, mais on bosse une base. C'est pas son temps koufi, il faut y ça magamu nyonso. Non. Herbo pezala na pembeniser, ba mutu ba sala nano. Voilà ce que je voulais dire. So ba balo ba ke mto li ambunga organisation ya matanga mama Mindondo. Mais na olia bon na jongwa. Ba tinda par-ci par-là. Oh. Ba tinda par-ci par-là ndenge ni po mbongo mutu so yote foya na famille. Mutu foya na famille. Mutu foya na famille. Papa ya Mindondo azali. Mais bon, tout ça, bon, on n'a pas mis de notes. Et pour le reste, en vrai, moi, on a un peu de musique à Maka. Moi, il y a un peu de musique à Maka. Mais moi, on a ménagé un nini. Et la PSI, un vélo, la PSI, la leki à Mindondo, à Tiena Sali Peka. Token, on a un dap. Bon, ma chassis, na zombo, na $10 na kati. Au sucre, na zombo, on est allé. Mutema mabe o waze kwa lobaki ke tozaka nango awa na RDC awa kinu aza mutema mabe ngana moni bando ko bakoma kutu moi bien donc nous sommes là dami ya ko tikila ta 3 jours vivre na yo
mais moto aza ndoki te yo omonaki ye aza bien ye na moto aza mabe kutu koleka parce que lokola yo oza wana te olinga yo ozala lokola yo oza te bamosusu baye omoni yango faux. Voilà, c'est ça l'artiste. Jalousie entre nous nde ezobomisa yango toévoluaka te yango na congolais atikali na esprit ya inachevé totikali na esprit ya inachevé na kini parce que tozala wana mpona kotala kaka ya baninga mais yo oza na rien otemi na kwe mais oyebi ke wera wana alarme omonaki yango esobe ana alarme danger esobe ana alarme elingi bango tu yo omonaki yango odamaka yango et puis moto abeta lisolo wana asali 2 heures du temps kaka na coin atelemi kaka c'est ça l'esprit qui noir kotema na coin critiquer de ya vida mais ye moko ana rien olele bakabanda nani ye moko kenga na vida na rien bakobanda wana te mais il faut critiquer des gens koyebisaka moto wana sila ana rien mais ye mpo ana rien voilà ntango azonga pala mama naza liputa na ngai eza mama badi moke boye suku eza te. Donc voilà, c'est ça l'esprit congolais. On trouve un esprit inachevé. Papa nanga masasi, mais pourquoi bino ba artiste bayaka kosunga bino ka soki moko akufi wana mobilisation za makasi. Pourquoi ça ba konza boka ni dès le début ba ça la bino loko bon vivre yango ki ata kokufi bokene en paix au lieu ba sala dana simana bino. Simaro ndaliaki déjà. Simaro damaki yaye avant kufa moto ya joki déjà moko ye wana. Ba mususu il faut démarche il faut nzambe asunga. Na Côte d'Ivoire, le président de la République a payé sa ordre à l'ambassade de Nyonso. Artiste a un visa facile à Kenepo Azonga. Ça, il a dit Côte d'Ivoire. Les artistes de Nigeria sont là Kenepo facile parce que l'État a tellement les Cameroun que l'artiste fois bima facile et pour Azonga. Mais biso nanu gouvernement ne termine ambassadeur nanu te pour que artiste soit facile à donner facile biso photo teka lupango teki lupango tango teka lupango il faut que des potes mais yo que des potes sikoyo ozonga no kite pour fozong sa ndambu ya lar o bateka lupango fozong sa omoni mais on sona que n'est facile mais ngana zonga na peu facile sans problème. Voilà les lois et l'autre le bas conduire dans la d'abord sorti artiste na aux artistes la face et l'autre le nano yangoana donc théâtre koufi ba conduire ba bumi théâtre ba comme au somba DVD ba côté YouTube et c'est les nango mais ba ça da répétition na RDC pour mettre ba ça da répétition théâtre national so ke kuna kuto mawa et bon biso to le banini voilà passe autoza nango ba conduire avec à revoir culture et art, faut culture et art. Soirée mon baye pe bango tal ba segi nanu. Soirée mon ndenge zalaki kala théâtre national, ballet national, mais lelo donc c'est l'état il faut azonga c'est la biso théâtre zonga. Sinon théâtre za. Merci beaucoup papa. Constat to sali ti lelo to bi ko perda mwana depuis le 1er janvier mais ti lelo olelaki kaka eza parce que batu baloba kolekisa epo na mbongo eza parce que pourquoi déjà za mwana ngai déjà za mwana mutu te o bakabelaki ngai to basalaki non déjà za yanga j'ai perdu un enfant. Quand je dis j'ai perdu un enfant, ce n'est pas que na perdre mwana ya cousin mwana neveu non eza yanga c'est la perte nanga na sali ngana kata voyage na Sénégal na ke Maroc de là ben fika déjà Belgique na kati voyage na zonga na kini pona ye na sali de marche ti aligaki bale makasi abeta na vita donc ibenga tali mwana zobeta gauche droite zobeta 7 11 mi benga pressé mwana lera bina zela na coupe d'Afrique to sana nous to récupérer mwana après na kota na club moko na kena pour Rangers de mwana il fallait signer contrat le 10 janvier mwana le premier akufi bonaza la nesengo na la nesengo mwana na beta bali a signé contrat le 10 le 1er janvier mwana akufi bonga fala la nesengo oza siki ngana ko bossa na mutuna nga quand je vois des joueurs comme ça oza siki ngana ko bossa nango mais ils ont joué sur le ballon sport balle je vois mon enfant directement OK merci beaucoup. Programme matanga ya mama Mindondo ezandene. Programme matanga to komisa Mindondo le mercredi
tokoya na ye na stade de martyrs jeudi tokekunda ye na cimetière ya Nécropole. Papa Kokodio ko pa uta kufela mwana. Effectivement, Kokodio ko pa uta kufela mwana babi mwana ya mibale 22 ans. Donc tozo ngolo bitango toye awa. Babi ke akufeli mwana siko tozo za la chaba pour que soit comme tokoka koyeba toyeba leki ndenge so chaba za wana pona toyeba parce que programme ngo za ndenge ni basali nini voilà parce que nzoka mwana ngazaki na hôpital awa na RTNC bakisi toyebite. Voilà. Donc, comportement de théâtre les lots qui chité est-ce que tu as sous bano bateau dans sa théâtre les lots vraiment bateau quoi babino na ndenge déjà maman mido ba komo tika biso papa mundori ba kei bateau ma ko remplacer bango c'est leur analyse na théâtre les lots ba rosa là déjà Nzambe azali les maîtres de temps et de circonstances. Nzambe a changé la génération ndenga lingeli. C'est difficile Nzambe aboma génération nyonso malamoko ta pona misuba uta na mabele to uta likolo non quand nde to kende boy o bazui mayele bazui o bazui te batikale la vie continue ozomona parce que les artistes par hasard oyo aye bagi te ko na artiste mais aye ka malamoko kaka bamoka il a bani pe théâtre pe lobi pe simi la pe a s'imposer pe lobi pe on se pas voyager pe. Donc il a c'est par hasard mais aussi quand on a ta voyage il a ali et là la paix pour finir un peu rapide donc quand un artiste a une don de tingana un don dans sa 40 ans de carrière cette année donc il va que tomata tokita na ozala toujours na art nanga eza na makila ngana na kelego tanga te ba signaler ngana mutu te na ba sala na fabriquer non les artistes par hasard tengeza 100. Voilà, les gens ont 40 ans, ils vont s'appeler 40 ans. Ils vont s'appeler 40 ans na art. Donc, la vie continue. On doit conseiller, il y a bien les micolo, continuer les micolo, tant mieux. On doit péter, et ça, Dieu au quotidien. Merci. Pardon, oui, quelques salutations pour bateau pour soutenir, yo va soutenir Kao depuis Kala. Tozana bateau bazali, tozo senga que balela na biso elongo. Bien que participant à moi passe peut-être les chanceliers pétroliers qui m'ont été zanga place à Irlande Kokodian Zomboyo déjà Kokodian Zombo déjà za biso comédien toujours la Fulgence Luyeye bisika bozali bomekako kanisa tokabola mawa oyo ensemble et yakati nanga nzoko yakati nzoko vraiment na kobosa na yote lili lukubika lili songolo place bozali bokanisa biso baza ebele tellement na ko kosisa bango nyonso te maître Bernard Mantsweki kiabala bisika bozali vraiment bo raisonner na biso koto tolela mindondo ensemble na lelo na ko kende na famille pe na lelati na ko oneleli pate na famille mais ce bandeko nanga ba misa nanga mo batinda ata moi 20 na ko somba pe moi unité nanga na ko fite pe transport nanga na ko lela pende ko nanga pe na so mo uniforme nanga pe na la ndio na baninga e ko sala na moi bien donc ndebo za wana to la mindondo ensemble et bayana nga groupe salongo mama bele ya Leontine Sengo di parti bisika boza Nzambe abatela numéro de contact pour la numéro contact au 00243 89 74 80 143 00 243 on a code Mboka 89 74 80 143. Merci beaucoup. Nous allons continuer, nous allons cocodir au corps. C'est bien que vous avez un dossier à moi. Et si vous avez pu ça, donc alors soki bato bakoki kotia maboko pe lisusu ezali kambo ya mwana kokodio ko ndenge akufi ezali pasi eza pasi makasi akufeli mwana oyebi kokodio ko ndenge kokondenga chimate
afeli mwana déjà tala kaka toyebi ke ata mosusu la malade kotala ndenge nini déjà mwana kokoti okovoye epesi pasi makasi ezosenga ke vraiment bosunga ye moko kopesa contact na ye ekosala bien que Vraiment. Chimat, c'est son vrai nom, vraiment bosunga Coco. Un condoléance vraiment. Nous bandin dengeni Gloria kufi dengeni. Na kolo bandin ngeni. Kolo na ye nangai. Tomona kaete. Ya mona kabiso. Bon. Biso fo tobanga nde ye eloko ndisa nde tobanga nde ye tolingana nde biso na biso. Ngai kutu nakolo basaba bazalaki kuna na bamindondo bolingo alinga bazalaki kuna bon problème ça abelaki tozakobela na ye awa na hôpital na biso bavea ateka na ye eza grave docteur musungu alobi te bokende mama ye toke mama ye ekoma mama ye mo ezosenga bazongisa mwana makila kokende mpe ya mwana 3h du matin mama ye azolela mwana kufi Vous avez un numéro de téléphone, numéro de téléphone pour bateau besoin de contacter. Numéro de téléphone pour bandeko bakosunga déjà bakoka kobenga yo. Je numéro ya moyo. Ya mama na ye. OK, moi si à partir ya numéro oyo ezali 0 85 46 94 468. Je répète 085 46 94 468. Ou bien ma Gisèle, moi c'est à Kodoko, ce que vous baignez directement à partir na ye vraiment pour atteindre Kodoko. Vraiment oh yo Nzamba touché vraiment vous savez bien vraiment ce que to sungi Koko mwana akufi. Voilà Nzambe a retouché Karabino pe bokateli biso mwa moke ekosunga bien tala tona dossier ya mindono tokundi nano te mwana ya vie koko pe akufi glodi pe akufi donc vraiment bosunga biso ekozala malamu na pesi numéro ya telefone ozomona vie koko asali ya trop asali les gamins de tikapa asali biloko ebele oyo asali me mwana akufi donc vraiment bandeko botika biso te ekozala malamu mingi soki bobengi ye boassiste ye ekozala malamu mingi. Merci beaucoup, c'est déjà la fin. Merci à tous les abonnés de Kapach Télévision. Bon, aimez, bon, commentez, bon, partagez l'émission. Écoutez prochainement le numéro de Sika. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Kapach TV. Kapach TV.